avec télévision Mbote na bino bisika nyonso bo sangani monde mo babandeko esa esengo monene pona yake bozali wana pona kozela oyo tobongisi na mwa lelo pona ko partager on abino mais pona ko partager on abino ndeko na anti boza komona pembe na ngai tozali na bongo molobeli monene oyo bolukaki na mai na miso oyo bokoma komona musika na kati ya mboka na biso donc maître Chouambo maza parmi nous. Alors tokolinga tozwa vraiment état de santé toyeba oyo nyonso lekaki na esika nini ya utaki et puis to continuer maso na biso na ba titre lelo bande ko balandi na kanso bongiseli bino ya motuya ezali toyeba est-ce que maître Chouambo ma amemi mbongo ya ba journaliste nanti azali molobeli munene awa na kata poto ayebi oyo lekaki awa même so azalaki te ayebi ke bon awa batu balingaki bakufa likolo ya mbongo ya oyo basalaki mais oyo président afutaki te peut-être afutaki bon enfin afutaki c'est trop dire hein? Peut-être à récompenser bango te et puis voilà donc tokolobela vraiment en long et en large toko kota vraiment na mozindo ya séjour na e ndeko Chouambo mato ebiete ayamba na mikonzi minene pa ya kendeka ayamba na Dirkab Vital Kamere ayamba na monsieur Jantini Ngobila o yazali gouverneur ya ville Kiti ayamba na batu ebele na mususu o balingaki te babana écran ye akoyebisa biso banani tokolobeli kambu oyo go pass ezali moi pas oyo futaka tant ok Kinshasa po ozonga na poto au futaka moi 50 ou 55 dollars na ville pour être au mata avion. Alors go pass wana ezaki instauré par ndeko oyo azali gouverneur Jean comment il s'appelle encore voilà André Kimbuta mais tolinga toyeba est-ce que moi na mboka toyebi ke biceps eza minene azali na bwanya na mutu azamuta makasi est-ce que na makasi ne servir vraiment à convaincre ba konzi ba donc la go pass akoyebisa biso passeport eza toujours 250 dollars bandeko Chouambo ma auti na kin passeport prix échangé te bambassadeur awa na poto balongoli bango te maître Chouambo ma tokotuna toyeba nini ya motuya toyebi ete nomination esalamaki oyo bato basantana yango te fils Mukoko o boyebi très bien mwana mayele o azalaki garder du temple na l'ère ya papa Etienne Tshisekedi mais garder du temple ba moi nungu et bien que bon a comment attaquer FCC a comment attaquer batunaye ba magie ba comment bunda donc mamboleka ke belé mais toyoki mbala moko ba nommé responsable adjoint ya logistique ya présidence de la République machango nana bongisi yango est-ce que ça va na boanya azwa eloko ba pesiana et puis à tamsamo malamu réconciliation na toyeba ndengeni ne salamaki. Alors arrivé ya Martin Madidi a commis na kata Kinshasa donc j'étais ba memi na Chipoi na aéroport Anjili. Alors mwana mboka azongi na ndenge ke aya obundisa président ou bien azongi akota na kata opposition. Alors na ebipete place na olala puisque Faden House bakangi impôt eleke belé. Alors bandeko balandi tozali awa pona ko yebisa bino oyo maître Chouambo maye nango na ranti tokosolola na bangonga oyo kolanda tokota vraiment na muzindo masolo na o etali discours à président mais na tango auto consacré vraiment na mwana mboka po yebisa biso oyo yeli biso ya motuya. Alors bandeko avant na bana masolo na ngai na ko pesa mo communiquer bo yebi très bien que Erotec ezali kaka pona ko panza basangote mais ezali pe côté cœur côté moi associatif côté partage donc on a ndenge tozali awa tous les 31 décembre tokende ko pesa biloko kolia na bandeko oyo balala kana banzela oyo bazani place ya kolia oyo donc to sangisaka oyo ya muke tozala nango tokende ke vraiment to partager na bango to moni on nzambe asali toute la durée ya année oyo tozo silisa ba maître Chouambo ke Kinshasa donc Erotec eza béni ba Bishop Chatumba conseiller na kati ya ministère à budget ezali bénédiction pour la musalo tozo sala bandeko soki yolandi oyo biso toza ko sala olandaka oyo biso tozo sala ka awa vraiment to sengio de tout cœur soko za na moi lipa ozali na moi sandwich ozali na moi jambon ozali na moi confiture le 31 tokutana na porte de la chapelle bandeko tozala na vraiment
to kabola ko sambele za bien mais ko sala o bible sengi eleki malamu na ganti mkolana tozala ebele vraiment la porte de la chapelle à partir à 18h jour wana de manière à ce que to partager mke oyo nzambe à bénir biso ane o mobimba. Donc bible lobby il faut partager avec ceux qui sont affamés. Voilà, donc to linga vraiment mkolana to sepela to fana ba même ne serait-ce que 5 minutes tout le monde a minde ba sala ngo ba telemisa ba voiture ba kaboli mais sauf biso bato ya le poso. Donc voilà, bokanisa tango yo yaki ba salisa kiyo tango yo yaki ba pesa kiyo CPS so bato a Belgique o yaki ba pesa kiyo soki o ba pesa awa na bien osu kombote voilà ba pesa ba Edmond Boye o keneki ba secours populaire ba nini. Donc kanisa tango wana yeba ki ba mususu pe ba oya la sima et puis ba yepe la sima nao kanisa bango nzamba otya loboko na oyo yoza kozwa. Donc on a pesi vraiment mbote na bandeko nyonso o ba olanda biso na sengi na bino pour partager vidéo oyo massivement puisque y a motuya o ekolobama na oisika et puis vraiment rester connecté à Eurotech Télévision. Bonjour mon Mboka, Maître Churamboma. Jean-Paul, président fondateur et honorable. Mbote on a pêché Mbote ou pas Vital Kamere Lokane King Dilekab. Mbote ou pas gouverneur de la ville, ministre des Sports, Alain Dagayo, le plus suivi na Gisasa. Ah merci beaucoup Maître Churamboma. Maître Churamboma Ozaki Bongo ambassadeur na biso na kata Congo, Kinshasa na ngansi ya motuya oyo o memeli biso ezali nini pesa biso na no sango yakin santé déjà ya Eurotech sur place et puis na oyo ya motuya nini okena osala Eurotech na sepeli ya trop vraiment merci mais d'abord na balanda biso à travers Eurotech partout dans le monde tous ça déjà des retours. Merci vraiment Moussala au Eurotech ça ina kisasa tant to lobake oza première chaîne o ezana ba information vrai peu fiable na simuto so amoni yango ba moni ngo na kisasa amoni yango pe awa vraiment félicitations d'abord oza parmi ba donc ceux qui chaîne ezana diaspora eza suivi na kisasa oza parmi les premiers. Merci beaucoup. Vraiment merci pour na Moussala kitoko sali ndeko na bino zaki na kisasa boyebi na kindaki makambo d'abord zaki c'est aussi grâce à toi Maître Churamboma. C'est grâce à JC Kabeya Chimwanga. C'est aussi grâce à le messager Galater 4:16. C'est aussi grâce il y a Docteur Mbo donc Moussala Oyo donc ce n'est pas seulement Ngai Moko parce que Ngai Moko tamsunde naza essoufflé mais naza ba pomba pembe na ngaba ndeko balandi donc toko tikate tozana kasa Moussala ko pour panza ça on a obazana oposa malobese pa na wana force na yo na kindaki premier tezalaki na kino sala makambo ya dot nanga na si atu mona na ba image awa en tout cas il est kaki très bien par la grâce de Dieu na kene honorer maman de 5 donc si faut pena maman de 5 maman comme pena numéro 1 ya ba maman nyo surtout ya mokili po première dame OK mais poni quoi donc mais vraiment il est kaki bien ensuite na kene pona donc candidature ko ya TTT Cécile Makamba bazana ba bomba il y a ça Cécile Makamba donc muté me kol munene donc na kendaki na kuta na susu na bakonzi ya mboka ba décider la mboka Dieu fait grâce en tout cas nazalaki porte eza ouvert na porte news ezalaki ouvert ata moko ezalaki kangamate on a parlé de tout misu nanga pe moni oyo bato bazalaki koloba libanda na biso tozalaki koloba mosusu tozalaki comprendre nango te mais grâce à kokita sur le terrain on a compris les choses. Alors bandeko balandi na ngati avant to kota vraiment na muzindo masolo na biso na mwa lelo boyebi oyo elekaki awa na kata diaspora juste après discours à président donc elekaki ndembo yokaki donc commentaire ezate alors ndeko enveloppe par journaliste ezali Eurotech yo seki me bango balobi yo ndem toya na enveloppe. Alors yebisa bango mais yebisi yo oyebi ke likambo yo sala nga pasi nazo seka mingi parce que bientôt président zo na Londres bato ba kolanda image au à travers le monde il faut ba yeba ko vanda pemena na président zate po ya ko bonga obepo ya ko lela baninga ti to reproche ki gouvernement uto le kapona makambo ke bazo lia bazo sala boy amalgame ngo ondezo ngirisuka na président de la République au actuel mbongo ebimaki bandeko na bazo na bofungola matoi mbongo ebimaki $180,000. Wow. Président de la République a tambola. Et ça voyage moko te aiko tambola libi tambola. Voyage ezaki voyage moko programmé et puis bazo yambaye na France s'il vous plaît. Azaki sous en Allemagne.
yo ndi pena ko tambola ka bongo non atambola ki $180,000 nazo lobawa na limite na inventory bo wapo na tanga na nazo ki mona na zoki mbongo mais bato azola ndanga bazongela suma kambo te parce que na moni César ngadi niveau azolo ya na ve na ngai somi ya lolo mais bon respecter même invalidité na bango TV wana tela na ba vieux ba kotsa bango na stade batali boso mais ba bibi bata suka na kata stade bo bengani ba ko bengana mais c'est la honte mais mbongo ebimaki certes $60,000 ezalaki pona 40,000 ezalaki pona sécurité longo ba service nyosu oyo kosala autour ya mokonzi elingo ba te fo basala bénévole te tozana en opposition te tozana pouvoir et ça la makana Macron et ça la maka partout même coup ba policier basala ka musala na suka no ba pesa ka ba prime o basala ka mokolo wana moi ko ba buffet il faut 20,000 ezalaki pona kolia à part wana 40,000 ezalaki pona bino ya média parce que Yosaki mieux placé à Makambouana na V César Ngadi. De ma grande surprise, na moni que mbongo wane bimi sur 180,000 euros na moni ba utiliser ka 15,000 pam. 15,000 bimi na média na moni mais 180 ba pesa ba na maboko ba banda ko kabola ou ba s'occuper de bilo kolia ou bien 180 nande président azaki nango. Non après ça qui na bantité pour avec ba association koya. Ba biki ba uta Londres ba uta Allemagne ba uta faut ba tono ba sali ba transport na ba. Et ça que mbongo ba zo futa bino. C'est juste une motivation moko pour ba longue musique quand même. Ba uti musique ba ko lia kaka te ba vandi banda tongo ti ba la na hotel na ba quand même. Même les fils que mai ba to faut ba mela. Et ça que président doit tenir compte na vous avez suivi les discours. Alors touché nga makasi na kati ote bandeko o ba utaki Norvège bazaki pe wana na kati ya hôtel Bristol bon en tout cas ba kende bredouille hein puisque ba yebisanga siko mukolo muso kwa uzonga ndenge yoko mwe bazo koma combattant na makambo parce que mbongo ebimi ceux qui ba bige mbongo ebimi te nazolo bango awa bandeko na ba yebike c'est vrai mbongo eyaki bino moko bebi na nazaki na mbongo na tika na tanga bino ba kombote po eza soni mingi mais eza pasi mingi c'est 40,000 na bino ba journaliste Dani Bokome je le cite amati likolo bakute na muto azaki na mbongo ya media apesie oya yenda mbazwa ki nyoso tute so na binda museke nazo so na binyo so na honnêteté azwi ndamu na ye tanga yeko makuti ba ve César Ngadi na se chita sima bendi mwa mkuwa na ye makambo ya yebite aye atanga moni ve César Ngadi libanda aisi bango mukolo moko ko lelao déjà kiyo neza malamu te Bozo mona ke batu ba yebona erote mais mukolo aussi ko da di klebo nazo yeba pete na mukolo na leli wana et puis aye atuli bango lobio bino bozo ki engagement nani abo yao auto na ba journaliste wana mais na tanda bidani muto auto na bango bokombe je le sali en passant donc so comprendre donc azunda monesko mbongo wana ekei na ebi muto azoki yango na déplorer et puis azoko ça va faire César Ngadi ke bokende mbongo koya mbongo ya président c'est bimi abazu ya pa tinelo donc ba pesa ka onani papa bango ba nalingi na lo makamute polo bo oyebi komba muto oui bango suna zana bango na matete donc et ça sonimi sécurité par exemple ba bengi bata sécurité ba la sécurité ba bango ba lobio to futa bino 50 euros ata bino moko ata pour nani mais en attendant Chic Norris je le salue en passant un petit nanga moko za kapé na Paris on a Seda Yoka champion ba petit na biso ba boxer ba champion boxer ba pesi bango na mutu moko 700 ba lobi ba pesa bango 50 bongo 7 uti wapi. Ah bon? Bazalaki na Robingele, je le salue na Gisi Mwanga. Bango bazoki na ba 1000 na bango. Siko bango ba pesa bango 50. Bongo 1000 e utaki wapi? Bijou Meta asali scandale na ye. Na sepe na scandale na makasi parce que ni de scandale wana mais mongo e monani te. Ah bon? Potanga asali scandale wana ba bengi mbala mo babimisi 6000 et quelques. Ba pesi 2300 nani Fatima Konzi 2300 na Pacheli 2300. Fatima Konzi bazui problème parce que ba maman ba benga ki wana ba kile na restaurant moko na tanga kombote ba lebi loko 700 ba ozela bango kuna bazui na bambonga icha mana ba kei siko bazaki obligé ko futa bambongo wana. Ah bon? Oso comprendre makambo ezalaki Fatima wana Fatima Konzi mais cela Fatima Konzi na to yoki amote ngamu na zolo bangwao na kata Fatima Konzi wana basi ba se départageaki nzoka nde basi ba panzalaki samba yeba mutu na mutakenaki na projet na efe na ngamu kazala kati wana aki na projet à 20 000 non makambo efe esi la pardon yango moni sikoyo tango bazimo tango ba terre meta ba pesi bango mbongo wana or mbongo ezalaki talaka mbongo epi de 180 000 parce que so ba pesi bino 6 000 or mbongo ezalaki te fallait pas travailler bénévolat bongo 6 000 euti wa tala malgam yango na sabino makambo ekozonga lisutale Bijou Meta pas une mbongo wana fala ka sabande ko na ye obi ba chango na caisse na ebi ndenge leki ale na yoki mbala moko fati solution bimi ba panzani donc
non nayebi te eza nango normal nga mpona kopanzana nazaka d'accord na kopanzana. Ah bon? Pour moi na nyonso akovaa na kati ya liboma mwana ete soki 9 mois eleki fabima soki ta kosetufe bapanzana faci lipeka faci moko mosusu faci Jean Paul Febima Lopek faci JC Kimwanga Febima faci Churambo donc Febima ebele mpona topesa force na makambo eza normal. Donc bato baresiraki likambo wana kaka moke Pacheli nga rese pomba azwaki mbongo na ye yebe Pacheli yango ya un problème sérieux Pacheli batayi de peso amone kako yo okende okunda papa Tshisekedi tango zaki kombata baliki komone na IDPS te akuna ye amema Tshisekedi ya itaba kundaka kala na ite so ya zalaka na bondombo donc so balingana bakaka boy banyati donc azokokati la émission et puis tant bazo la mbonga ya sécurité ba singa Pacheli singa Jean-Marie Lukula sipa yaki azalaki wana batuni babime yo za mu FCC Pacheli atuli babime yo mu FCC ko lukanina na émission là qui dépendant mbongo monanité en bref batuni sous mbongo so yaki lokola basala ki bango ba désordre mbongo so zonga te ezongi na poche batu oyo et comme le mbongo fallait commater yango moni bozole là et ça na mbongo mususu ko bakisa o bakwa ko tindela bino lokuta on a lobby mbongo ya soute et sili soki bochete mais oyo président Chima Lobaki abino batindi dossier na kin dossier bon va promettre que bazozong ça moi est-ce que président Chim azolanda ngai non ya za secrétaire président za vient na biso à Sarcelles bon siko tuna ngai bien soki alobi ke faut tinda mbongo bongo 6000 ba pesa bimi wapi mbongo ba pesa ki bata sécurité uti wapi pour ça qui était soit déjà faut pas tindela bino c'est l'amalgame et puis bango bazaki pour courant que mbongo yaki ndengi wana na si baza ba ba kité bazo ba nene na oloba ce que je parle c'est vrai ce qui balingi na inventer bo na kotanga na kombo azaki au courant il y a chiffre oyo to na za sur te poyepe ambassadeur pour dire ayeba ki benandenge legaki po yaki na boka bato et yaki te ke ba pesa ambassadeur pesa bato le mal yango wana or normalement première équipe yaki organisation la ndenge nini tant que bosala que organisation par exemple tu baki non journaliste eza boy moto ko s'occuper na ba journaliste ayina mbongo ba journaliste apesi bango même parti sans musala aussi la apesi bango parti au mususu bon bazaki ya sécurité on donne un parti aussi la apesi batu mususu ba service nyusu elegaka bongo partout na monde pour batu balela te parce que c'était passé aussi na Bruxelles ningona bakanga na bango mutema bata Bruxelles mususu bazana bazaki na men content na makambo wana mais ça ne peut pas continuer comme ça autour d'un président de la République oyaza franc oyaza na volonté ya kobongsa mboka. Tu ne dis que le président Makamwana, Aza pour rien, aïe peut-être comme un niveau. Mais na minute na média n'engage toujours le bawa et comme il a na mato ina yebake poto salamaki makasi ah bazo préparer Londres. Est-ce que le président Aza vraiment attend on va dire cap on a besoin d'attendre balanda média tout le babo. Mais papa, mais na solo Makamwana on a lagi na kisasa mo continue so to tunanga ndeni rerotek. Ni bazo bon bazo landa te ba baby rerotek ndeni. Bazo landa Makamwana surtout ba yebake poto lagi pour pas préparer. Pourtant, bon, comme à Londres, monsieur, c'est plus grave que par rapport à Europe, ça mon boulot. C'est un bon yaki, mais comme il n'a pas batu oyo, fallait pas un bon wanate, ma benango, te reprocher qu'il n'a batu, oyo ba uto leka, lelo, il fait changer autour d'un président. Et yaki te bon, ba sa batu, bon, ko sala musala bozwa. Mais ne fils que moi, maï, ne fils que apona ko soulager batu, et ça la marabongo, même Macron qui n'a mboka, ni même Poutine a kei, même na il mboka soka yambi ba français de moi na ba salle, ba mela kabali, c'est comme ça. Pourquoi batu musufu, batu bazum bon wana, bazaka déjà salarié na kisasa. Mais pourquoi vous avez un autour du président de la République? Le bisu boko loba doit sala musala te. Boko étonné ceux qui batana balongo ba kotinga mususu. Parce que batu so bazo ya pe ba ye pe na président parce que ba lingiye ba mon discours na eza malamu ba moni o azo promettre na kisasa do pote idéologie très bien yango mutu nyoso do poussana. Mais ceux qui mutu na do poussana il faut bazala comme ceux qui ata maya pambeleki wana mutu famela ta ver moko et ko sala nini? Pine ya Congo ko toboka so opesi mutu ver pour maya mela. Ou bien monter la Congo ko katana. Voilà, c'était ça. Alors, Bandeko Balandi, toujours poursuivre dans Kata Masolo, Nabiso, Chouramboma, maître Chouramboma, l'imbattable, Zagina Kata Kinshasa, Bandeko, Nansi, Biso, Awa, Bala Diaspora, ko Mitung, Sanabise Zali, Tamso, Kena Kinshasa, l'air Toko Kinshasa, l'air Yabo, Zongi, Nabiso, Tozala, Mambo, Moto Futa, Babengi, Go Pass. Alors, maître Chouramboma, au Longoli, Go Pass, na Kinshasa. Oui, pour nous tirer au Longoli, na sepela na maile na poto le kai ka na chaîne a to le mai ke Go Pass. Mais na lobaki ya ngai mo ka na lobaki. Ke yango lo kwa na rajuf na yego lo na lobaka to lobaka malamu na mabe. Go Pass e longwete. Mais pour donc ndemo sana na futi yango na futi papier yango pour faire na ngona la Bandeko ezali. Na futi yango siko na tuni gouverneur de la ville parce que dozaki les 4 états na bureau. Pourquoi Go Pass ezali? Le gouverneur de la ville me dira ceci. Go Pass wana bazo maintenir yango parce que Fatia do sala inane. Il faut bailler ba mbongo ekotaka banda kotati inane sala ma ekotaka combien. Bako supprimer ngo ngate ba terasa ki mbute ko bunga.
Donc à partir de janvier nous avons tous $1 million. Si vous avez un papa, bon il vendé pendant 12 ans. 1 million zaga eza wap kashomba la moko. Yango moni to tonga kasho asika. To ko longo la bapinde ngona de. Donc c'était ça, une explication na bango que peso longwa. Ngani si na futi yango na pasi na motema. Mais quand ils m'ont expliqué comme ça, au fond za la ga muto, o za la teti popo ya kondima. Est-ce que Kimbuta a évi vraiment que non, bazo zele na piège wa. Ayebi bongo mikolo ya zo luka guerre na Santilingo bila pamba kin bopeto pamba. Garçon Gentilingo Bila, je le salue en passant. À l'obika kin bopeto. Vu qu'il mouta tomboki. Oh, mais si que c'est la bopeto qui les a là qui pour y déjà des gars à sali. Yo on dit. Poubelle la bonne tika. Mais full on est là qui pona ko full on est là qui ndé milieu ma beza qui na kisa pona ko bebi sabaki sasa. Et c'est qui normal te? Mboka ni koza na full lo na kisa ndengwa. OK, ça place ba sala ba incantation na bango, ba za ko sala ba magie na bango na ba rond-point so partout zo na ba full wana. Si on le fait longwa. Ah oui. Ah oui. Et puis, il na même ligne ou un passeport. Alors, passeport toujours $250. Ça, les mêmes problèmes. Mais passeport na affaires étrangères, ça combien? 180 quelques, normal. Donc, musikate na moto futa. Ah ouais. Moi, musikate, mais c'est quoi problème mes amis? Bandeko na bazolanda nga même ambassadeur azolanda nazo saluer na baza na ambassade muturanga action na ba sportif nyoso baza kuna toza na problème moko ambassadeur il faut le ba vérité na ba peuple congolais nga nazolo ba boye parce que muto aza numéro 1 kuna toyebani na ye na kutela ki na ye na soponga ope na kina sala passeport kuna na yeba no ndenge leka ayebi singa nini vous avez un problème en Europe et ça problème na bisoté problème ça problème ya ba ambassadeur na bino comment bazui 500 passeports mbongo ya 500 passeports to futi na France. Mais batini kuna mbongo ya 100 passeports pamba. Siko ngana ko sala miracle ni pona sala 500 passeports na place à 100 bo pesi mbongo à 100. Babombi yango. Lobi atini sur 200 passeports. Batini mbongo à 50. Donc etikali combien 150. Na 400 etikala ki elali. Lobi kuna batini sur 100, batini ka mbongo à 10. Au moins ndenge ba passeport sala accumulation kuna talebele. Ezate ke bango awande na Belgique. Na zolo makamboyo na rocha bango nyonso en défi. Na za na papier nango nyonso. Belgique, France, même ambassadeur, c'est le même mécanisme. Allemagne. Mais si vous avez oui, peut-être puisque non, procédure normale. Normal, penda. Procédure normale. Et où me la ponanine? Et où me la rapport biso de pesa non mais to futa ka wale to futio que no futa na poste mbongo na suba ba alors siko compte wana ezalaka ya affaires étrangères ou bien ya ambassade l'air to futa ambassade mtazo zwango kasi on a ce qu'on tanga zu compte ambassade mais oui tanga zu yango sikoyo azu 2000 olatina pour pesa biso 10 passeports ya tineka 500 mais est-ce qu'il y a montage en asimana à vérifier que non Congolais ko fa kota na sima Congolais ndi siko fa fungola misu ne nazolobawa pona uti kisasa na uti na source ba fungola misu ko mona makambo ekosila le eza problème te ko ba problème passeport eza pasi na kisasa non problème eza kaka mbongo bango bazozwa na bazokomisa kuna po passeport ya eza bongo te donc il mange trop il bouffe trop sur le dos des Congolais. Bato balongwa musala pona makambo bato bele ba renouveler bango te ba famille bele za briser pona passeport même batenalier mais comment mutako pesa mbongo ye na poste mais akoma kuna yo pesa mbongo oyo ya pesité parce que yo zo liango atanke nani mbongo et milliers de Congolais mutu boko ali yango mais non nous n'accepterons pas ces problèmes yango to lobi boye to ke nango na voix te ke bo finga bo sa mais to ke na voix moko. Bon comprendre que les gens ont compris déjà les jeux là, botika yango pour pas avoir passeport na bango, pour être dégénérité. Pour na zolo ba solo. Ce que tu es la prochaine na kolobana muto aza responsable numéro 1, to pesi batindre sur ba passeport ya 2015 ezakuna. Mais oui, j'ai vu les passeports de 2015, 2016, 2017, 2000 tout. Donc vous allez au pays mais ba délivrer en. Et c'est si la kutu. Tala ba passeport. Non mais pour la nimbuko ko ça na mauvais volonté ndengo. Mon frère volonté mais mutu bakoza na amalgame ya boye koma mutu apesi mbongo ne pona passeport yo zimbongo le otindité anda na mutu na famille eza brisé na poto et puis mutu wana ko za la tamusu na musala ba ibise aya na mukanda mais pour za mukanda il faut za na passeport yaza ozela futa imbongo et ko za la linga sa mariage il faut za na passeport donc yo le mbongo na passeport pour mona keza désordre na désordre te mais za likamoko pena oyo mais si ba congolais o ba on biso il faut un jour ba totel melango biso nyoso mulongo moko na ambassade
ambassade. Il faut donc il faut toyer ba place. Nga mo na za premier livre voilà. parce que na za na ba donner na ngoni donc photo. voilà Toyer ba na no bato ah oui, tout le faut bongo. Voilà, même le président de la République, il faut nommer des ambassadeurs qui est compétent. Bas en compétence pardon. Parce que boye c'est la honte. Na yebisu Zala ba passeport ba 2014 2014 2015 na ba 2019 oh mais ba tala ba si ba pesa mbongo na bango. Ba cha ba tout monde na ambassade na bango na ba répondre ba tout très insolent. Mais tout le monde va répondre ba to ndire ba so complète que mutapesa ki mbongo. Ok mutapesa ki mbongo na yebi no bolie. Yango le na solo ba boye parce que na uta ki sasa na zala ki sika makambe salama. Alors ndeko vraiment pour aussi ça le kama passeport tout awana Paris to yebi que tampon ezanakata ndako bateau. Mais est-ce que tampon wana eza yango o ezanakata ambassade ou bien il y a deux services parallèles au batrava musu na ambassade musu na château d'eau. Il y a bosso les années. Ambassadeur pour na rolia à une équipe et makawana. Équipe on a essayé de l'andi makamba logique oh te biso to kenaka nango parallèle. Tampon na 18h longo na bureau et ke na libanda. Ah donc sur bakangi ba ambassade si. take katsingam. Tampon bon mon ate mutu so ko benga ambassade mazali banda. Asala ka ambassade me libanda be ga ambassade. Oh yake pa mutu boko mon ambassade. Mutu boko mon ambassade bango za ndeni. Siko makamyo subino ko sala kuna donc moi bango ba matis d'abord wa pesa bino passeporté, il y a matière no wa betela no libanda. C'est l'amalgame. Mais cette fois-ci j'ai compris mutu azo jouer intérim lelo. Na yeko comprendre que azana moi logique moko mukie. Chargé d'affaires. Si na moni azana moi logique mukie parce que na moni bena na babiloko ebele to mega ko kota to moni bena ke abandi ko orienter mo makamusu bien. Sokazo ke na voix na sa malamu. Alors sans transition bande obalandi donc to kena mutuna na biso ya Misato ndeko toyoki que fils Mukoko mokonzi munene na kata présidence. Est-ce que fils Mukoko e bandi ndeni ni akoma responsable adjoint il y a logistique il y a présidence de la République après ko yokana na bango na magie déjà na ngana eba ko yokana na ibani ndeni avant répondre na mutuna na nga magie dirkab kamere ya koti makambongo. Est-ce que ezaki vraiment nécessaire et comment tu na niveau ya dirkab si c'est trop nécessaire parce que en fait on soit na likamoko tant on a vaille na kisasa tozolo ba congolais bazolandanga de partout parce qu'il faut to raisonner boelelo ndenge bozolandanga na kisasa nyoso ni to vaille dolandanga partout dans le monde. Est-ce que Banda Kabila Longwa président de la République asa lobata momoko pona mboko na éviter to landanga asa lobata phrase moko ba ko sala interview pona makamba Congo na ndimité donc asangisa jamais non, Parlement, na Sénat, na Congrès, il y a un pas simple mutuloko langa kompusa kutu moto na sans casque photo kangai bani ba wala wana bazotambusa moto sans casque toujours katoka mais comme to sola na gentini ngona entre guillemets comment na kisato on a plus de 15 millions de motos sans plaque. Pas na plaque baza na permis de moto te baza na casque te otuni baluba wana pour bango tu famille présidentielle soko tuni ka bo yo sala mutu passe. Sikoyo to moni susu garçon moko susu ex-président ya biso oya zaki na mboka ayiko masuna moto sans casque exemple ne opesa ba wewe comme ka sotini mais pourquoi bozutambola boye oh bongo na Kabila te donc comme tela ba bêtise donc il faut vraiment à Congo. Alors fils Mukoko c'est normal garder du temple abundi yo kasi tata ko bundana pona ni si pona musala kaka totali que tout ça na ba dérapage ebele on ne comprend pas te biso ba congolais tout ça là quand même franc. Et ça, la Congo, ça une compétence na bisoté. Et comme il a compétence, il y a opposition. Mais bango, yo so mona biso na pouvoir, toujours finga sur opposant, toujours finga sur batunion. Mais comme il a gagné. Na bato za na coalition. Toujours beta bango, toujours pas soutenir nani. Mais dans na pouvoir. C'est pas normal. Il y a un moni pour na faire terre bango. Côté bango te pour na comprendre que non to que les boité, fils mo face à sa jeune. Abundi. Donc ils ont eu problème à chômage. Mais tout va chama. Ils ont chômage papa. Ba PC musala. Donc Pierre danger. Ba bizo sakana ki sasa wana bango. Ba kata ekovo mabe, ba gogola mabe. Siko akomi kuna na musala, siko na tuni kuna na présence ba sala ba avion kuna. Obi ba sala ba missile kuna. Mais présence ça musanyo se go salam. Mais na lobby tuna docteur Mbo. Oya biso erote ka sala na azaka na Élysée. Est-ce que pour na sala na présence faut la ka licencié be gradué? Te? Ezana ba tusu ba ko tika ba journal. Bazana ba pâtissier kuna, bazana ba boulanger kuna, bazana service nyoso. Na sala ka na présidence. Mais c'est comme ça. C'est quoi, il y a plus de Congolais, tout est lix. Le coup, on a commencé à prendre dans la maison. Oh là là là. Et ça, chef, mais face ça. Dans un bureau, il paraît. Mais attends, dans un bureau, ça n'a pas bureau. Bureau, quand on a le Cambouya, Moutou, mon côté, ça m'a battu belé.
Bozo sala boza ma msusu neti a passer là na yebi ke na ko devancer yo makamba moi na jibende ba nommer. Même problème. Et ça lini. Ce qui va nommer Moutou, à la chargé d'études. Et c'est ce qui va bien chargé d'études. Et c'est ça Moutou Moko. Tu ne vois pas que ça les Kambouya Batebele, ils ont consisté dans Moutou Moko. Il va d'une façon collégiale. Mais il y a de faire partir dans le collège Wana. C'est quoi ma bezanini, Ndegonangai, Moutatangi Simona na bien. Toke ne tozonga tabo kechuana ya Moutou ne se baby Wana. Yeba osa na président. Mais bana na yebse so bana batanga. Bana oui ba botama. Batanga. Et c'est ce que bazana na compétence ba ko salate. Mais la présidence té. Mais ce qui partout ba ko ça so bana na compétence ba ko sala. C'est pas un problème. Les mali yango nazoloba na yo honorable ngana félicita ko ndongo otangisa ba na kitoko na basi. Et juste ba komi bato muta silikate. Mais ça ja silika po mo na ko ministre ko la kisasa ou bien docteur Mbo ou bien nga non otangisi bango bien. Ba suis poste na bango c'est normal. Bino bozo landaka batata na bango ba mbela bino banzemo ko latela bango ba polo ko lat ko sombela bango ba semoule ko sombela bilamba. C'est bien. Mais à revanche bango otangisa ba na bango yango le photo swana. Et donc, au niveau de votre fils, mon corps a la compétence pour occuper poste. Mais pour ne pas ça, donc, en dehors de Babouzo, la salle, mais ça, quand même. Asa maïle ba monsieur au avion te mais ya ko sala makamto asa la pour l'instant et pour tout illustrer en bien asa na maïle ko sala avion te ko sala kisa sida te mais makamto ko sala donc asa na sasa ko sala c'est normal ngana sepela ki na démarche Vital Kamerhe salaki asa mal compris mais il comprend pas c'est le même problème avec ça bango cash fait comme plateforme batomboki mais c'est le même problème. Pour comme ça en plateforme était nini pour l'amour que ça déjà au côté azakanango bapo na moi makasi yo azongi pa kabila ndeko na biso aliaka ba pikimo nani Jean-Pierre Bemba akepa muninga na eba lia chèque blanc dans l'inacceptable batu so moi na moi ndenge zo katsa ke kuna siko yo akeko sakana kuna bake ko luka liasi lobby flou ezepa nani ya o musu katango nani yé pas na moi flou muke bako sanga na bloc lelo bozana kamera Moïse Katumbi bozo bundisa ye soka longwe et c'est fatia ozana force yemoko. Ce sont des promos simples à comprendre la géopolitique na biso mais les gens ne comprennent pas et ça na mo simple ceux qui bazana compétence à kosala bakosala ceux qui bino botangi sakaba na biso te biso to 8 ans déjà ba Christivi ba Melvin Mboma ba Denisia ba Carmelia ba Blessy bazotanga yo zo distraction zo kozala combattant ko finga ba tout tangi sakaba ba kozala mikonzi kuna okobimisa mobulu. Alors, Bandeko Balandi, Tokansilelo, donc, Tozali le dimanche 15 décembre 2019, Fayoulou Madidi Martin, à quoi il a kata Kinshasa. Alors, réaction des Andéens. Réaction nanga, à ok, Vandawad. Ok, Vandawad, Azana Chez. Chez Zawa. Na fa. Bakangi a ngozo futate, Banyongo, Kabila Karagi, abandé les sous. Bon, Moutalinga, soit disant à la présidente de nuit, à tout foutre, Banyongo, côté. Tokosu, on a une dégâts. Et puis, chose grave, tant on a zaki na Kisasa, nazaki na hôtel moko na Gombe, baye ko sala makambo ba député baye ko sola. Na moni suppléant na ye. Muto asala na place na ye. To mengi ko sola po yobi ka biso to ba to sola. Papa boni bien ngai suppléant Martin Fayulu ngai maître Tsura na Paris bo et les grands habitués et les gars so ba futinga ye mtazo mbonga me. Tipo na lokoso. Donc il y a ça le étiquette. Ado akende ke membo donc ils ont autorisé comme ça. Ils ont tout nanga kasi pour tout le monde amalgame ça na bateau. Ti pana ke naka le quoi akeko ndimela ye, ce qui mbongo eleki ya zui, ce qui eleki le quoi $10, ya katela ta 500 centimes. Bozo mona niveau ya mutande ngona le biazo bundela mboka, yende président de la République à Boutou. Vous voyez un peu des choses. Et puis il y a la vérité des urines. Des urines. Vérité des urines on a mboko eza soute. Alors Bandeko Balandi na so kende fova malembe na suka ya mission na biso esengo eza biso pour bozongi ya mwana mboka na OSika. La quand bino ndeko bo poser la question ebele est-ce que mettre sur la moma zongi mettre zo monete nini mama pekisi ou bien nini bon. Et puis alobaki yo toke na kenda ko lukande poste na Kisasa. Voilà, balobi yo no yo landi Bishop Chatumba calamité bon mono za perdu. Mais c'est pas la remercier Bishop Chatumba vraiment il a mouillé sa chemise. Ah bon? En tout cas ces messieurs là félicitations conseiller vraiment tikala ndengo zali à traiter l'alliance. Papa. Donc, il confirmait dans le biseau avant que tu n'aies le moment de clôture. Donc, Bishop Chatumba a Jeep 4 gardes-corps, parler na Gombe. Conseiller, papa. Ce qu'on dit, ça faut signer la budget. Bishop Chatumba. Mais c'est correct. Moutounion, surtout à Yeba, qui est sur la malam, au Bengen Kisasa, au Rosan, les fils que l'on a melate. C'est un homme de parole. Bon. Papa, mais on a outil, on a qu'un moussala. Certes, bon, moussala, on a bien fils, on a ça, la bah d'ailleurs on va que ça va les gars nani compétence il va ça na ngana za na ngote
bino omona déjà descendre nga sur le terrain non et puis nakuta na ba décider na mboka papa yo ndebe na kokuta na caméra za musala te na kokuta na chantilingo za musala te na ba tu musu balinge ba kombo na bango te ba konza mboka wana non c'est le temps et puis boko la paix surpris kaka ezaka kangate atero te ko azolo honorable à bientôt on mona makambo li soute boko mona pe docteur Mboa te boko mona JCP li soute même messager pour vous comprendre que Congo est vierge bazala besoin de travailler to fanda to sala ni na lobby Aerotech obi honorable salanga parce que la langue France est réduire biso un licencié à sa femme de chambre un docteur azo sukula baba wese azo telema mutu so atelemi bena na gazebo tia ko ikawa ko na miso abatu soni ba pompier ba eko zoyer Alexa jeunesse mon banaka ba réduire biso anéa na mboka oyo même ozata licencié gradué même papa bazo so musayo tina niveau sala musala o kombola même na C bazo mona ko ça normal yo lo bakemboka to ko fanda yango lo bakeno na okene kisasa te mais non non oza licencié na kisasa oza na poste na yo déjà oza gradué oza na poste na yo oza ingénieur bon tala kaka musala osaka na poto na lobby na choqué na no bato ebele banda to ya na poto awa yebisa ngai congolais na pousa avion na poto banda ata bato ba banda ba 1900 basala ba kura ya ninte pona ni babengana batukuna te tamso basala pilotage babengana batukuna na tu ba mani babengana batukuna na lobby ya congolais nini oyo azata na baro oyo ya Paris a to kata na Versailles congolais moyo yebena a défendre ka bato à part mutuna ngai nani David Kombe yepa na baro ko te maza azana makamu a na congolais no yebi congolais na pousa ka bato ya munene to biko bato mo ta ya minene na compagnie mo kazali mais ça soni so na mboka na biso bazana besoin na biso tokoya kofanda ka watelo bananga to boke mais to futu kene bela musala eza kuna bele musala eza na niveau moko ya kosakana te zoka ka compétence na yo zo mayele utozo na poto tokena ngona kisasa okosala na yo papa sans problème et puis on a poto to changer ba kombo mutu sukuna na kisasa ba benga mboma awa koma ya soki mambweni papa fozo ngila identité na yo banda musala malamu alors pendant ce que ça va dévalandi alors atterrissage forcé ya Léonard Kassanda nakata Kinshasa donc tout le monde qui atterrir na ndenga liboma et puis bayambie na UDPS avec honneur na Auguste Kabouya qui est secrétaire général ya UDPS bayambie na Jean-Marc Kabunda Kabundo président adjoint ya Assemblée nationale. Alors réaction des Andénini est-ce que influence ça na po bayamba ndeko wana koleka bato bakende non tant que tu se sous-estimer ndengo to mona que force na biso poto awa to sanga to na lycée bo sanga moi ba force ya JC ezate moi ba force à docteur Mboya te mais sur le terrain to ba force à mutura mutu mais il a démontré force na yi ngala lo ba makamba ba sportif ebele ba zoka ngai oh maître chura boy na boy mais lelo e mutako lo ba sute po atali ba image na kidina na ko sanga na quartier na ba sportif o akenda na poto ça fait 20 ans ba ya mondengo yo sala na oni na quartier ba sala ndengo wana bato ba chela nga munoko $180,000 ya ke ba zuyango o bachela nga makela bazui et l'équipe bango suka donc on a visé bon mais pour la sabino que il faut avancer dans les affaires Léonard Kassanda na soutien na ngai atana soutien Aerotech d'ailleurs Aerotech mteju ba image na ye Léonard ici batunyo soko ngo kene kisasa ngo sala mouvement na yo ngo kitana kisasa les ngai soko mona ki ngai ndengo na bo sepela ki c'est grâce à Aerotech Natolo Belavie donc grâce à Aerotech yango moni ba image tu mona donc benga kaka awa bako peso makabako esa ndenge basala kabako bako yambo bako keno partout lingi caméra so landayo yango salamaki en tout cas yango na kolobe salaki vraiment pour bandeko alors bandeko balandi to suki si vraiment masolo na biso na moi lelo esengo za ya biso pona ba ke boza toujours et belé pour entendre biso ba message d'encouragement peut-être ba critique et les suggestions surtout poto bongo la msala na biso ezala vraiment msala moko oyo zo répondre na ba besoin na bino bandeko tozaki awa na mettre sur le moment le ba utoko président ah oui bon voilà na mona ki na Belgique likamo ezande bandeko bolimbisa likamo ezande to mona ki on a papa Etienne Tshisekedi et comme c'est pas moi l'année mais ezalaka nini yango vraiment na ba ndeko na mususu bon bango ça suba congolais te hein non d'ailleurs eza soni mingi ya komona batuna age na bango na ndenge basali basala biloko basali et puis batona avant bakemela contrôle technique basala biloko bazomela kuna na Bruxelles bo ndenge masanga teza encore bachaka bango na Bruxelles ba utiza ko bouteille mo contrôle technique ah bon siko nazo ka passe na mama ba utaki musika ba Londres ba Allemagne bo ketu ameli 4 milangi et so ameli 4 milangi bo lu mona ameli 4 milangi na zoro biloko basuka ameli siko bakosana na ba mama wana ba yaki na tata wana ba yaki wana nini na sima nango et nous, quand on reproche qu'il va être avec Makambu, tu vas au moins, le bateau amélie contrôle technique, ça sous bangote, allez, va que ça la moboulou. Dédé,
si c'est vrai bino olobi ke bozana Zaïre bon passeport ba les Zaïre mukando bazana ba komba Zaïre voilà la mal ba tozo comprendre makamba zana ngote tozana poto ba bazana siècle kala yo zana mukanda o eza République démocratique du Congo yango ke na ko renouveler ndako zana ngo mais yo zota ko nyo zo na Zaïre muni kindoki na zo bana tout congolais donc mutu to ayebi koza congolais tel niveau ndako so ba lakisi ba bi non bandako congolais wana aza ndako Zaïre te ya congolais ya congolais boye bozu président de la République ngana préféré ki balo bazo ne ba tirer ya kufa semie mais wana c'est rien libaya mais c'est rien est-ce que ça na influence et ça n'écoute le comment côté rien ne sait donc tout ça makamo za lokola batmo ba raté déjà vie dans chaque oui mais c'est un bon théâtre et puis comédien au moins il est sur lingo ça la combat bien au récit ya kana combat et puis basali combat wana ezate ke combat contre Félix ezala lokola sokoko ndem dazo bundi ezala lokola boyeko sala marche pona sokoko beaucoup le kaka mutuma oye azopesa ngo bambongo wana liaka nye na ngola wana bambongo mabe wana zana ngwa lela ka banye wana yanga azopesa bango basala ka makamana nyoso tu parce que bazo marcher pona mboka to bazo marcher pona individu exemple apesi ndeko na biso moko jiba kabeli ndeko na biso moko jib bokechu mais jip na bakabeli moni ke na musique atikala zo jip te ta na kombe futie le soko zo finga na yo bien ozana impoli on appelle ils ont ça qui a continué et qu'est-ce que finga on se pose azu jip ko jip eza ya combat to eza ya ye moko soki yaza na souci mboka zo jip na teka atindela eza ya combattre eza ya kofinga parce que kofinga eza combattre mais siko le combat ozo combattre pour na voilà honorable yangona Vital Kamerhe lokali nikinga lela mabe na lobi siko azo camion wana ateka tinda na beni poto ndima ya somo de la mboka eza na souci mboka to lega biso yaza congolais ko lega biso azo makaba no apesiye ake na atinda na beni au moins le kuta. Alors moi mboka moi lilo basuka pona bandeko bo tala biso pas retenir vraiment nini et le bas de journaliste na biso Aladjo Carmela Aladjo petit nanga Carmela Aladjo merci belé na ndenge bo steka réalisateur na biso wana merci Andilo Missa na petit comment il s'appelle na ko remercier kaka vraiment batunyo sous assistant ngai na Kisasa entre autres na ba musicien général de Fao je le salue en passant vraiment ko assister ngai petit nanga héritier Watanabe mi ange mi démon pasteur Denis Lessi avec otala ngai vraiment tina makamuna ngana Bill Clinton JDT et consort Blaise Boula Seskizaki en tout cas les consorts famille ngai moko famille Mboma Didier Mboma Mimi Mboma Laetitia Tantine Mboma et puis Didier Mboma merci na petit nanga Jires merci mingi na batno suba assista ki ngai vraiment famille ngai et puis merci mingi na ba congolais nyo suba ko yambanga surtout ya nchangu o naza leader banda ma njiri ti maluku na ndenge bosala nga ke naza elo na kopesa bino tene na kangami na mitema kaka musala na ngai ya sport boyebi merci mingi na nebo yambaki ngai na ebitelo na kobakisa merci mingi suna ba congolais média nyonso oyo ezaki en disposition chaque jour hôtel 4 5 6 médias ko ko merci pour na bino na bosalaki merci mingi na congolais o bazanga ki ngana niveau Aerotech tout ça déjà de retour tozo frappé dire o eza première volée merci suna Aerotech vraiment musala ki toko zo sala tant to zabo saba OK oza international ba chaki te je crois na banda ko na ba déjà ya ko sepela donc ba o balingi ba ya musala za yango wana aza disponible à tout le monde aboya ka mutute azana discrimination te ozala mutu alamuka yaka kaka yako makambo yo likolo aza disposé awa kaka tous les coups sont permis sauf les injures et les insultes mais tout ezali merci na yo vraiment Jean Paul merci na batinyo subala maman de 5 numéro 1 ya basinyo so mokili merci mingi na yo Carmel et Carmelia Christivie Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris Denisia Blessing merci na Lino Subonzembo merci na Chico Mabele Mame merci mingi na petit nanga Chico nani Chico Ferry Mabele Mame merci mingi na grand prêtre Washington mbote bele na yo en tout cas merci mingi na ba sportif surtout nyonso bosunga ki ngai bo benga ki ngai o bo soutenir ki ngai partout ba sportif ba boxeur ba judoka maintenant mettons-nous ensemble l'air a sonné où on se met ensemble. On va se mettre ensemble avec tous les sportifs projet Zali bazana besoin ba sportif nyonso na Congo pour na makambaki ne bopeto o nyonso ebi gazaki leader na commune na ye to yebande to koko kutana po to yebande to kosala po commune na commune bazala représenter par ba sportif. Donc on a des messages yeli bango alors. Si pour na ba sportif. Donc vraiment un grand projet za monene pour na ba sportif ya ba bosani bisoté et puis directeur ya cabinet ya président de la République na ministre à sport en collaboration bandima ki ba pesa ba médaille na ba sportif oyo nyoso tout ya kala ba vena biso mikolo ba kufa titre posthume bo ba tikala ba pesa bango bo ba zana ba action tilo ba bunda tilo na ba mususu ba ko mériter yango to tozako discuter sur ça ya ngona tous les sportifs bazana monde entier ba na message au en Allemagne tozana chao na DSV
aza lokola responsable na ve nanga mwaka Nozarak je le salue na Bruxelles toza na Shaolin oyo aza kuna les redoutables Shaolin nani mpona bakatiere na tout consort bato mosusu koto na boxe fe José Ngufulu azali na judo grand maître Ziko azali. En tout cas merci mingi na basport na karaté Jesak azali ba maître bazamo ebele ba discipline ebele to ba neni tokovanda déjà parce que mboka eza na besoin na bino. Vraiment, on a bougé les lignes, on a bougé les portes pour les sportifs. Portes sont maintenant ouvertes. Merci. Merci et à très bientôt sur Eurotech Télévision. Partagez massivement, abonnez-vous et sachez très bien que cette émission va être suivie aussi. Vous avez la possibilité de la suivre sur Evi Télévision sur le canal 61 à Kinshasa tous le mercredi de 21h à 21h45. Tous les jeudis de 9h à 9h45 et tous les dimanches de 21h à 21h45. Franchement, soyez amplement, largement bénis et à très bientôt sur Eurotech TV. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Your son to be called